maman Naomi auta Bukavu azuya naza posa na kanga nzoto kuna tango akoya abosa na mbongo na nongola ye na mutu ngabela c'est donc bon on est un petit problème ils ont bleu moi miki na sala ils ont bleu moi en bas na sala première fois tout sali au sala nini première fois tout sali to kangi nzoto maman il moka ki bisokola ba vandi moi premier jour des alations tu voyage afandi ba solo la kaka première fois deuxième jour troisième jour et comme la quatrième jour bon maman na me retourner maman beluna bon on nga des arabes c'était bon on a yo ils ont liquide na kota ki na maman kelima na defisa ba tout monde ba biloko zo zilana na kangisa maman beluna yo lukanga deuxième tour elle lukanga singa sko ndeni nga na baki osala na ngakisi pona na abosa na mbongo na ngai ayebisi na yebisi problème ezate c'est que osalela kikisi ana na yebisa ki bien te na Naomi Monique no mbongo ezo umela bongo tel mezo umela atunier pour la deuxième fois to changer méthode to changer méthode na yebisi pona to esimba il faut to coucher na yo funga na coucher na yo pendant 7 jours yo tombe ki no akompi na ba période na forcer ka to ça c'est donc surtout ça li ka ndé za na dans la période où tes amours bien parce qu'il y a bossa na mba mo ka bossa tout ça na ye 8e jour maman no mai otuni mbongo de ayo la danga aye ba mo ba luki batu bakanginga na cousin ya maman beloni hein akanga yo makanisi na yo pona kobosa na mbongo za na yo azana deuxième fois toki to coucher na ye oui hein s'il vous plaît le petit pardon t'es là non c'est là manili jua bakino mukona ko mubaya sana nyi bakino mukona ko mubaya 23 ba koti nzela ezate na sali tout na lekela nzela ya Kigali na koti Rwanda. Ok, maman. Ni bakina bukola ko mubaya jua nini mukafafile. Non, ça va maman. Ngaki monambo. Yo c'est escroc. Obenga iso. Wala sape musa. Maman. Yo yake qui c'est pas nangati. Yo. Na longolelo papa. Maman, nini awa. Non, zana kimia. Maman. Gimasa salinga wa gimaste. Maman ça dit non. Maman, maman, s'il vous plaît, maman, Zana Kimia. Dada, nipa makutangu. Mbongo nanga ozana ngo pesa. Mama eba jinu nyusu si na ibi pesa mbongo. Pesa ngambongo. Maman, OK. Oluka mbongo nao. Na sens ni en plus peine au moins nga boy na yo nga ba no tekelo bilo yo fandi kuna est nga ba no tekelo bilo. Lorsque vous avez des saignements en dehors des règles très abondantes ou au contraire des vinales anormales, ce ne sont pas des choses à négliger. Parfois, ces symptômes peuvent être liés à des problèmes à l'intérieur de l'utérus comme des polypes, des fibromes, des infections, des adhérences, ou d'autres anomalies qui peuvent même être responsables de difficultés à tomber enceinte ou d'avortements à répétition. Lorsqu'ils ne sont pas diagnostiqués à temps, ces problèmes peuvent entraîner des douleurs chroniques et affecter profondément la qualité de vie de la femme. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un examen simple et précis appelé hystéroscopie diagnostique. À l'occasion des festivités du mois de la femme, le centre hospitalier Monsonneau lance une campagne spéciale de diagnostic par hystéroscopie. Du 1er mars au 30 mars 2026, 24 heures sur 24. Jeune fille Elenge Mokolo Mobange Bobengami na centre hospitalier Monsonneau pour la examen à hystéroscopie. Donc campagne est pour la maman, pour la bilenge basi. O bazali na problème to bokono o natangi omona makila ebele na tango ya ba règle omona makila moke to mokolo moke na tango ya ba règle bandeko basopaka zemi de façon répétée ba avortement bandeko bazana ba douleur na libumu ba douleur o esilaka te pasi na se ya libumu tobengisi bino na campagne toza kolancer kobanda mokolo le 1er mars kino le 31 mars ya mbula o toza 2026. Nos contacts plus 243 896 767 961 ou encore plus 243 829 853
318. Adresse avenue Centrale numéro 2, quartier Kaoka, entrée l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti, commune de Kalamou. Nous avons la délivrance à Boété, nous avons la délivrance au pasteur Chico Azosala à la push ministry, et Zalanga Morote na Batou, et ça forcé. Donc tout le monde a la délivrance, nous avons forcé. Nous avons des mois sur le facilement. Et puis à Zoloba, donc Ezo Kamusangai na zone sengo mingi, mais tant que Zoya awa solution Zozala dans l'immédiat. Yanga na kumbisi nzamena la mingi, na découvrir ministère. Ndi ma papa ta shiko makako asala pola ngai yebe asala kanzamba abanga baenza kana ana kaya basu na pota munene ba imanto tozali na pota kasa kuja aka pota shiko pota ngwe sila basu ekauka penze masala pe ngato na ana ba na pas na pota pe pota zo ba tembele sila gati esila ta ba dese ekauka gati to na tonga pasteur asima ezaka ba service ni ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to na assemblée la pour langa sur la minute dans ba pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bokokaite donc nika na push ndepina donc ici mbaki ndaka na TV tandaka na TV apporter frère ici natali kama bonda ser mo aya ko sel ko za ko vu maintenant bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zanaka na foi que pasteur ko sala simingai na obika. Donc pena yaka pe awa to pena pe awa pe to do abondela pona ngai siko na kuma ben siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Bana ya France mobimba shalom. Nouvelle ezali ya malamu. Na kozala na bino à partir ya le 7 mars til le 14 mars kati na Paris. Pona ba délivrance ya moko na moko koleka en privé. Des fois ezalaka très important. Ya kosala ba délivrance en privé. Pona ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo. Pe source ya problème na yo. To kota ki profondeur pona bana autiste. Babika ki to kota ki modino pona bato ya sans papier. Bazui ba papier. To taki profondeur pour na bata maladie ba bikaki binomoko botala ba témoignage. De toute façon aux ans na tala kango mingi na ba uti la guerre de délivrance en tout cas tout 5 ya Moïse va vivre fara au monde mais asa eloko na Nzambe Moïse a eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba doubler ma makolo mais na minute nga yo na telemi en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse a eloko wana et puis na prophète Nzambe Moïse a osala nga mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse a eloko na Nzambe donc azali prophète aza eloko wana nga mo na ye en privé na vivre yango donc commentaire ya te boya na osana bokomona eza kuja koloba te donc voilà quoi ezanga mon frère Junior merci. En tout cas na ozana na eko kumisa Nzamba ozana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na nga na ndaku na senga ki Nzambe apesa nga musala fixe parce que nazalaki remplaçante na pesa ki requête na nge papa Moïse abondela ki po na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba eko sala bikamwa kaka muninga tozala naye alobiye azongi mboka na ye a préféré aumela kuna atiki poste na ye balobi madame yo pe ka mutozo remplacer Nzamba ozana ona yaki kosambela ona yaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye kotatola Nzambe wana Bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya ozana na okumisa Nzambe ya papa na nga Moïse azwa lokumu nkembo masanjoli na miracle oya sali kati na bomoi na ngai pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée contacter Mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga po batia bino na liste ya délivrance le 7 mars et le 14 mars nazozela bino na moto ba
balinga mikati na nkolo munde bomoninga po ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba ekanga te ton soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire nakoko kokanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimi mbala moko ebe sibila mana nganyonso mais nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma. Papa prophète Moïse Makoma a bondeli po na ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga susute nde bomo na ngabo masuba ezotanga susute. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma. Bote bala ninyo so bolana biso na kata notre chaîne chez Biso télévision na émission na bino malamu émission ya Bravo Jésus. C'est une émission moko trop spirituelle, c'est une émission où ils ont un peu battu belé par rapport à tant autres anango, exactement dans la kata confusion. Il y a des choses là qui s'est passé na mukile leo na c'est faut voyer ba nano otamula na no rosola nae nano repese confiance mukile déjà kobeba. Na ça bat à chaque fois son mot référé à Mominkene dans Matthieu chapitre 24. Christ avait déjà prédit cela. Des événements le autres au monde. Je crois aujourd'hui ils ont su dans Borbo maté au monde États-Unis auto bombardé, France, Chine, Corée et les locaux une fois la guerre partout dans le monde entier. Ndekolanga ya moi si on a mobali même aussi nos collègues pasteurs ou les côté à bateau mingi sur la délivrance ba lié ba famille c'est l'état à côté à bateau sur l'enlèvement parce qu'il y a des choses ça s'est fait déjà. Ils ont payé moi passer. Merci na collègue Soumasi pour la bonne santé ou apesi biso. Merci encore une fois na bande konyoso. Oyo vraiment balinga biso. Je crois pendant la retraite na yambi beaucoup de fils belé prophète aux monoté prophète pour mon ayoté pourquoi na kenaki vraiment montant na pikambien batinde ba yebi matadi ils ont juste na voix doux et na ndeko kita pe na ndeko là quelque part nzama pambola mon fils que j'aime beaucoup c'est douanier na matadi couple papi na nyoso bosali kuna nzama pambola pe mon ami personnel na kombo ya prophète Tony Nzenga l'homme de trois fafa et toute église ma communauté munene ya les beaux combattants de l'Éternel na matadi juste côté en Kiavu na Cabral de escape église munene ezali merci encore une fois na mambo selenga merci aussi à notre très chère épouse na yo na kombo ya maman Sarah et puis na une jolie bébé apesi biso nzama pambola bino nzama pambola encore une fois toute équipe de sa technique après mon autre DA na kombo Eliash sans oublier papa Guy Mouteba les futurs mariés à bientôt là bobio na chez biso bat baba la raté à part notre DG mais lelo papa Guy Mouteba alanga kota na ligne bat bazobala nzama pambola yo et puis na lipasa nanga lipasa meale qui a moi na mukie na kombo Israël Monzo. Que Dieu te bénisse beaucoup encore une fois aussi à Notre-Dame, la caméraman na Kombo, j'espère qu'à Chama, que Dieu vous bénisse abondamment et bonne fête à toutes les mamans, surtout à Bisso chez Bisso Télévision, maman Lydie Moukadi, en tout cas vous êtes vraiment belle et puis à ma collègue, c'est une collègue que j'aime beaucoup na Kombo ya maman Witch Clarisse. Nzama pambola bango nyonso bato ya rédaction nyonso ya basi bato ya équipe ya rédaction ya matinée toutes les femmes nyonso basalaka on a kata chez Bisso Télévision na surtout no ba bonne fête ebelé et aussi à ma très chère maman la maman oya tchenga la mokili malgré na botama na césarienne et maman Yoa que Dieu te bénisse là où tu es en tout cas je suis là je suis fier encore une fois robenga maman anayo nzamba pambola yo vraiment ya koleka ebelé. Et puis à ma maman aussi pasteur maman Michou que Dieu te bénisse beaucoup à mon église aussi nzamba pambola bino vous êtes tellement belé nzamba pambola votre prophète Eric est là après une semaine à kolokelo nzambe parce que tu préparé Lubumbashi ba toto nyonso ya Grand Katanga équipe ya Bravo Jésus Ministries toujours kitawa na toi on a des grandes journées à Makasi Dieu va se manifester puissamment les 25 dans les 26 et dans 5 bato nyonso bozala na iba kanyoso eya Christ Jésus a reçu Sabango. Donc c'est pour cela que maintenant je suis de retour. Votre prophète est là. Merci beaucoup. À chaque fois qu'il se c'est qu'il y a toujours des problèmes mais on a besoin de solution. Je suis avec un jeune homme, Moko Tozani Anakata Plateau, à Lukibiso, par rapport à Magamoza Koleka Navinaye. Donc on est censé Koyokaye, toquer directement au PC. Mbote papa. Mbote. Boni. Bien. Comment on a? Comment on a les petits? Comment on a les petits? Oui. Les petits. Comment on a les petits? Parce que les grands, vous avez nani? Bon, Naza
Ndoya papa na biso. Ah, ok. Ndoya papa. Ouais. Ah, ok. En tout cas, c'est très bien. Le cola na ngapi na ndoyi nanga. Comme nanga ya comme nanga izalaka Eric. Ndoyi nanga ba pese comme Erika. Ouais ouais. Pour nga comme Erika Songo, ndoyi nanga comme Erika do bakanga ngonyoso. Hein? Ouais. Que Dieu te bénisse beaucoup papa. Amen. Au priara. Ouais na priara. Toko sambela. Oui, toko sambela. Zambe ya makoki na nyoso. To pesho merci. Tout ce qui mama o na selo boko na yo. Vous allez maître absolu. Vous allez essayer de dire Jean comme on a eu par la foi je ne sais prier. Amen. Ok. Papa les petits. Problème nini? Oui, mais biso. Bon, nayo lo bamambo eleki na vie nanga. Ok. Eleki na vie nanga. Donc nazalaki eza na jeune fille moko na kombo ya Maman Belle Luna. Maman Belle Luna azaki na camarade ni Maman Naomi azala na Bukavu. Tant azaki na Bukavu wana Maman ni Naomi abanda tindela Maman Belle Luna ba biloko po ateka kande ezalaka kaka Maman aza kuna teka mpona atindela mbongo. Maman Belle Luna Maman Naomi atindele premier tour, deuxième tour et puis la troisième tour vu que na Bukavu kuna moi guerre esalamaki de Maman Belle Luna et Maman Naomi abengi Maman Belle Luna non nde naza na Bukavu moi na vanda so ezate nazo sala l'effort na ya kuna na Kinshasa place Yoza parce que côté moi guerre eza Maman Naomi a sala l'effort à comme na Lubumbashi azui vol à Kinshasa avant Maman Naomi aya Kinshasa Maman Belle Luna yo lukanga ayibisinga le petit naza na problème moko problème naza nango naza na nyongo ya Maman Naomi il faut na olukanganga moko asala kisi pona Maman Naomi abosana mbongo wana kobanga na otenga yi na sala yango relation ezali entre yo na Maman Belle Luna. Bon Maman Belle Luna abanda ko ya pa grand frère na biso mo buto ibana naye azala nganga viki nga banda tambola na grand frère jour moko to fandi Maman Belle Luna yo lukave ndako donc ano ya pas grand frère na nganga. Oui. Donc voilà ma comme ça na grand frère na yo bien moté. Ah d'accord. Tant waye atuni grand frère na kep ne c'était 20 mikolo azati mais oza posa ne singa te na posa a edinga na moi situation mo bwana. Et c'est bon ngape na zanganga. Ngape na zala nganga ndo mona mamba viende tambola bon c'est que ngam na jira mam nyoso. Mamni ande ya viende na tambola ande. Ndinga sala kinganga na ye magamni nyoso wana. Parce que ne tambola ka tambola ande. Mais ngape ko expliquer biso. Bon ndenge ve azala kana soka zo sa makamna kinganga. Par exemple apesa mutu kisi ya mbongo a protéger mutu kanga nzoto. Nyoso nanga ndi na banda ko jirango. Yo tondo jirango. Ouais ouais. D'accord, bon tout évoluer. Comme na banda ko jirango nde aye Maman Belle Luna ibisinga non. Dans la situation moko ndeko nanga Maman Naomi auta Bukavu azuya. Naza posa na kanga nzoto kuna tango akoya abosa na mbongo na nyongo na ye na mutu. Ngapela c'est donc bon on est un petit problème ils ont bleu moi miki na sala ils ont bleu moi amba on na salaka. Première fois tout sali au sala nini première fois. Première fois tout sali to kangi nzoto. O kangi nzoto. C'est moi imoko kindi kusokola. Ah OK. Nkobanyo sauté pardon. Pour surtout battre les bandes bali babiloko mingi. OK après. Deuxième fois aye lisusu. Maman Naomi tanga komi Kinshasa. Ba vandi mo première journée des ala so mutauti voyage afandi. Iba solo la kaka. Première fois deuxième jour troisième jour. Et comme na quatrième jour bon Maman Naomi retourné. Maman Belle Luna. Bon nanga eza wapi. Ya c'était bon na yo eza na liki na kotsa ki na mama kelima na defisa batu mo ba biloko. Zo zilana na kangisa. Maman Belle Luna yo lukangai. Deuxième tour. Elle lukangai singa sko ndeni nga na baki osala na ngakisi pona na abosa na mbongo. Na abosa na mbongo na ngai ayisinga na yebisi problème ezate. C'est que osalela kikisi ana na yebisa ki bien te. Est-ce que la kisi on peut dire vrai to ya lukuta? Bon on est abakisi mo lukuta kaka. Ya lukuta mais yo mo ozanga ngate. Te na na tango na PC sous pour la deuxième c'est bon. Mbalo ozwa mayo. Ce qui a oscillé le simba était melata omela. Ayo kende pour la deuxième fois. Ba fandi pe moi quelque temps. Maman Naomi a monique non bon ezo umela. Bon hôtel mezo umela a tourner pour la deuxième fois. Ah, c'était batongo mususu za batu mususu za ba poto ba mususu ba misika. Moi na kangisa mbongo ezate mais yo zala patient total la ti moi ici là na opesa. Troisième tour ayo lukanga. Na bisi luke simba te. C'est que to changer méthode. Ko changer méthode na bisi pour na to
et simba il faut te coucher na yo fonga na coucher na yo pendant 7 jours maman Luna andimaki na ye na facilité gabo andimi na ye parce que à mon avis non aza pour ça se débarrasser na makamba mbongo donc c'est mbongo ça qui mbongo na c'est que belé bon risquanda ibisenga montate esenga montate to premier jour to coucher na ye kana ndako na ye moko soki na ye wana présentant ku to cousin na ye pa maman Naomi présentant ndenge nini présentant ki ngai ki ta ki naza cousin na ye pas maman Naomi au te Bukavu ouais OK tant na yaka to sala ka premier jour deuxième fois troisième fois et yo tomber ki no akompi na ba période na ye na forcer ka to ça donc so to sali ka ndé za na temps ba période coûte za moi bien parce qu'il y a bossa na omba moka bossa nimba tant to comme na 7e jour ya dernier jour to sali na ye 8e jour maman na omeyo tunyembo atunyembo deni mamba mbongo wa fin du mois wango na omona ka mbongo te yemba mo bi ngape na comprendre batango tisco ba benga ngapete ba o contacter ngapete na kenda pa ba misusu pe bazo pesa mbongo te nde ayo landanga ayemba moko aluki bato bakangi nga baminga na la police après quelques jours après na yo mona non na vandi na yo ki babenga les petits bima la cellule na yo bima boy na yo mona maman Naomi abisinga bima na ozonga ndako nde na yo bima na zonga ndako nde bolamo maman Naomi asalilinga na kokyo supporter tene na ye pa bien na bravo Jésus pour kabo benga maman Naomi na dévoiler makambo nyonso maman Belu na sali pona ye sali yo e awa po oyebisa maman Naomi ndenge bakotisa ki yo kasho donc nga za ya ebité manga bakotisa yo kasho ya ebina été na nyonso koti kasho ya ebelo te mais ya eko bimisa yo oui OK ndeko na yo condamné ote ta maman Belu na ya ki et pas na yo pourquoi pas oboyaki na yo te obazanga ngate bon na choité vu que na bandaki moi sizalaki te donc ça yo papa lokoso mbongo ouais pour na lukana zo mbongo se survivre kakatala on va survivre vous êtes commissionnaire tous êtes libano bien vous êtes commissionnaire à Banganga ouais na vous êtes commissionnaire à Banganga vous avez na moto banda tambola na e j'ai oyo maman Belu na banda ko ya na ndi umona kanenga sala yo pebo na chaka mutu poza pe kini arabon kini bana kimba sinya na bon ilo nyonzo de l'eau mimio juste ka bola mo maman na omiasaleli yo ouais bola mo maman na omiasaleli nga ndi l'eau mimio ouais merci bande balandi bon moi ma tolo bana bino nganga apesa yo kisi ndeko moi si ofandi wana to ndeko mbalo ofandi wana tala o yimo via nganga otona na via ba nango bon confusion ndenge koti to na spot publicitaire hein puis na sima moto zonga Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydia aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mbaba kokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. Et kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse.
Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci Bandeko Balandi. Tout dans le spot publicitaire Orphelinat Bravo Jésus, tout ça juste dans ma tête. Banoun ma tête, quartier Viaz avec cette ASKA puis notre orphelinat Zali. Merci na président Chilimou Kadinenge le 8 mars à Ebaki ko remettre ma maman Maputa et puis moi biloko ya kolia, moi quelque chose. En tout cas, initiative aboué Nzamba Kobara toujours ko pamolo papa Chiki po kine musika ou kene likolo. Merci vraiment na makambo sale maman. Je crois tous a béni parce que ko pamola maman ils allent quoi peu ko bon chose à venir dans lobby. Merci beaucoup. Badne comme subolanda mois de mars n'insilité. Mois de mars. Kende ko tala maman moko, tala même maman voisine wana. Ne fils que li puta ya pamba. O pesi na mbongo otongisa. Ne fils que ta loso ya pamba, o pesi alia. C'est pas ça. Papa ya ndaku. Maman lamba du 1er au 30. Mois de mars, on sait pas moi bola mouté. On sait le témoin local ya pété. Na loboko na papa. Hein? O papa n'engue nino na ebaraté. Hein? Qui tape dans permis ça mon maman. Hein? Et ça rend moi bien. Merci beaucoup. Papa les petits. Papa Eric. Maman Naomi to bengi numéro pour ça gibiso. Yo pena ozala sansa wo ibise makambo zoloba. Ouais non, ibisa. Nous avons la preuve bon tangible. Ce que le bélier a oyebaki, ils a pena lunande bel lunam tasali ya wezap nae. Vous avez la preuve wana? Oui, on a la preuve tangible. OK, merci beaucoup. Merci ba ndeko. Beaucoup de sabiso la dame. S'il vous plaît, beaucoup de sabiso Bonjour. Bonjour papa. Bonjour, ça va? Bien. Vous allez bien? Oui. Ni maman. Papa, nazo appelle la bino mais nazo comprendre te ba tchinga ba micro. Non non, ça c'est juste pour la fête. Ba chaîne les petits. Oh. Yo est bien. Oui, cousin nanga. Cousin na yo? Oui. Oh. C'est vrai, il y a un cousin na yo? Oui, papa za cousin nanga. Oh. C'est vrai? D'accord, kasi ko cousin na fana na yo kasi. Problème non comprendre te. Te maman fana na no. Oh, les petits nga sala surprise ya fête de maman. Fana na no maman. Fana na. Il y a un problème. Maman. Nga mabengi yo, tika les petits kimia. Ulinga les petits mingi eh. Na mona osimbe wa bulingo ne. Oui, cousin nanga poko. Cousin na yo propre eh. Kandi ko simbeli wana. En tout cas, Boni. Bien. Comment on a Naomi. Ah, nga bien de maman. Là de ma comboté hein. Peut-être tiki nga bien de maman Naomi. OK. Oh, aux hôtels makasi bopone. Et les kilanga, problème ezali tondeni parce que mbali boso pe babiloko de bachichenga na comprendre ngote. Tout ça dans émission spéciale pour la basi. Bon, abengisio awa juste pour alinga bisoto tuna yo dengue journée à basi le kendenge nini parce que ça moi si ça mon abinote. Dernier quand même à honorer yo ndeko na ye de ngwana. Et puis tu pas na surprise. Ah, OK, bon fanda kasi bien. Fanda bien maman. Maman Naomi. Et papa. Oui, bah comment Naomi va dire? Des fois, papa peut soit bien Naomi Campbell, mais je ne sais pas. La Bible aussi, hein. Mais la Bible Campbell, azate. La Bible est Naomi. Oui. Mais les définitions, comment Naomi, papa il sortait. Yo mo po Luka pété. C'est que na église hein. Na Luka ka, oui, na ibazaki bokilo sope ya nani. Soki. Te bokilo ya Rit, ya Rit. Bokilo ya Rit. Oyo bika ngona. Esili. Azaki mwasi malamu, bokilo malamu pour na. Bokilo malamu. Oui. Ah. Yo poza malamu lokola ye. Mais est-ce que ba ke Naomi amema mobali na bana mi balé na mboka batu a perda mobali na bana mi balé à cause de bitambola tambola. C'est que yo poza bitambola tambola maman Naomi. Non, des fois au kolinga ozale sika oyo ozali mais sope simbite ba déplacer ka. Est-ce que ba déplacer mais oui biso na e. Ce qui Naomi bokilo ya nani ya Richa choix qui menga na échoué. Yo échoué. Oui. Ah d'accord, OK.
Et maman. Mais il y a journée de la femme, vous avez un pantalon pour année. Beaucoup, moi pas, moi ni les autres. Parce que on lit pour tâter. Na la tête n'a mais imprévu. Na se préparer qui était vraiment. Bon, au se sentir à l'aise dans pantalon, tout na lit pour attaquer une femme. Tous à la normale. Il y a un journée de la femme, hein. Tout le monde soir. Na pantalon, oui, ça va pour na transport. Pour na transport. Oui, il pour te goluka que au fond na mpandi na moto, yo moi bi des embouteillages aussi. Qui cherchent un bus européen, bien. Mais pour un Nina Ouest africain, malgré ça, mais ça toujours en panne, malgré la robe, en jupe, surtout la robe ming, parce que nous sommes des bantous. Nous avons la culture en bantou, comme on l'a beaucoup de zoami, ma bloc, Libanais mon mingi. Mais les 8 mars, tout l'attaque, non? Tout respecte. Moi, Mobimba. Oui, il est 31. Si vous avez comment, vous avez les 8, au 4 les 8, nous 4. Oui, mais ceux qui n'aiment pas que les peut-être aussi la surprise, qui n'a se préparer. On va se préparer. Ok, merci. Papa, ils ont qu'un mbangu, ils ont qu'un mbangu, ils ont qu'un quota maman la situation. Ok. En principe, les petits, ayaki awa, ayela qui ont surprise moko, ayina oli puta. Si y a rien bien, on a payé ça, mais on va payer ça, on a fait sur la nayo. Attaque aussi cousin nayo. Oui, on dit parce que les amours de la femme, quoi. Quand on a offert quelque chose, il faut quand même des belles paroles, les alas, le bilayo. Quand on est zalaka, pourquoi peut-nous passer molina, mon mingi. Oui. Aza frère nayo, alingi ya salango, je crois. Les petits. Ndekono hier, il y a beaucoup de dit c'est habitué, yo za cousin nayo. Yebise. Maman Naomi, toutefois d'abord, nous sommes désolés. Nous sommes désolés, nous sommes l'équipe. Nous sommes cousins à Maman Bélonité. Hein? Nous sommes cousins à été. Bon, Maman Béloni, a qui pas na biso pour na aluka akangayo ma kanisinayo pour na obosa na mbongo za nyongo na yo azanango. Tant a pas na biso de tout ça il est bakisi premier jour et simbaïté deuxième fois simbaïté troisième fois tout le qui tout couché naé pour ici s'il vous plaît les petits pardon t'es là non c'est là si oyaka ba présenter ngayo bolingende na comprendre t'es siko yebi sanga non parce que nazo comprendre t'es lunai makambu oyozo loba ayebi yango oui certainement sûr. Ayebi yango. Tant que comme troisième fois ndo mona ki akangisa kinga na la police. Banduku. Tant akangisa na la police grâce na yonde. Nde yako bimisanga na la police yana. Nde na tel ki bolamo salelinga. Bolamo salelinga nde na yepa papa Eric awa. Na ya ko dévoiler makambo mama Belonia sali. Maman Belonia sala ki nyonso pona yo bosa na nyongo na ye obosa na nyongo na yo ezepa na ye obosa na nyonso ti même to coucher na ye kama nilijua bakino muko na romu baya muko na romu baya sana nyi bakino muko na romu baya donc maman Naomi papa soyez l'année likinga boya Bolimbisi moi mouké s'il vous plaît maman nabi que ça passe ozo regretter sur yango et ba quinoa nyo sauté il y a aussi des vrais quinoa il y a aussi des faux quinoa papa ebi douleur té ndolo ba bongo ebi douleur ngana sana ngote ndolo ba bongo o ebi té eza nini kasi luna wana azande kunanga té oui bien sûr mais aza camarade tokutani sur les réseaux sociaux Facebook ngazaki na Bukavu j'étais à Bukavu na monaki ke ba activité ya kotindaka banini ba saucisson maziwa atekelanga azungsilanga pe ba bloka mbinu pe parce que kuna ba blameza ka très cher tina moni ke ben 23 ba kotinzela ezate na sali tout na lekela nzela ya Kigali na koti Rwanda na sumbi na futi na nini na sumbi na saisi na nini na passeport
papa comprenez non on comprend là ça c'est passeport congolais to biso ka Congo mais kuna nzela ezate vous la nani na passeport parce que et comme déjà des pays différents. OK. Nande na yaki na benga kepe ayambing pengai. To vanda naye a présenter des petits le bike ndeko na ye. Papa nga na tiki mwana ngai. Na tiki mwana nga mukie. Mama biso aza kuna papa nga baza kuna. Basa sebeta tongo midi pokwa. Bina na Kinshasa bozo muna nyosi za pamba, bo muna neso facilité. Mais nga lukambo na pasi, na lukambo na pasi. Na sali tout. Non, ça va, maman. Ok, maman. Ni baki na bukola wa mubaya jua nini muka favile. Non, ça va, maman. Maman, omoni non nani oza na kimia. Na yebi ke za pasi ya koyoka likambo yo. Donc zoka yo na maman na bozala na de côté baki a partager les réseaux sociaux. Oui, papa. Ok. Sikoyo tango ya kandisa ki ndeko mobali pona iye abisa ki onini tuna ki non mon sous les petits azawa a répondenga mabe makasi agangilenga kutu ndi on connaît ba ki na ibi les petits cousin na ye na sali tout na se renseigner pas bateau parce que au moni biso na buka vula tuzala na bolingo na bato bino bakino bolinga mutu à travers ya intérêt bonégija mutu nyonso bokoyi ba valeur ya mutu te na serencené na kutani na camarade na yima ko bamane ko kwene pa na biso na sina ki les petits asa soupe na la police boko bwana na ke kuna na futi ko na libérer ki les petits expliquant un peu loko pété depuis pe mukolo na pe na mona pété na mona pété Dinoka, moi, ou bien on a les sous-soirs. Non, papa, pardon. D'accord. Papa, ok, merci, maman. Merci vraiment. Merci. Non, maman, il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Non, maman, besoin de congolais. Papa, il y a une passion à la côté. Déjà, il m'a ça, c'est ça, Congo. Et ça, Congo, papa. Maman, s'il vous plaît. Je crois les petits à moto ça les bolam yango ko binisa secret makambo peut-être baki ya moté même yo po les petits à cousin na mais les petits biso za cousin na et beaucoup te comme na za cousin na yo vous voyez maintenant nanyo au batela kimia je crois toujours ben maman Luna parce que oyo ki lito imoko est-ce qu'il y a peu vrai ils appellent solo les petits ah non quand ça maman Luna il y a encore ça pour le bio on a besoin de makabo ou le baon na miche OK oui babi na so maman on luna ça combien pardon s'il plaît oh quand la biso rapidement pour makambo c'est ba nango eh le ko bata meza sauter to kene le ko maman il fait pour toutes beaucoup de biso s'il vous plaît beaucoup de so maman Luna bote maman boni Nine. Vous allez bien? Maman, vous allez bien? Oui. Ouais, Jean Soubini. Les petits. Mais ça, Jean, c'est. Bon, non, c'est Nia. Nan. Oh. Oh, yo, bien. Oh, bien. Maman, s'il vous plaît. Maman. Maman. Papa, oui, bien. Si quand on a tourné, on va tourner. Escroc, moyibi. N'a pas mis nan. Escroc, on est. Bakanga qui a bini na ndeni. Bakanga qui. Na kanisa qui. Bino ndebo bini ngai. Amoyibi. Ayiba yoni. Amoyibi akosi na mingi pali nga bambo. Akosi mi pali bambo. Yo seka. Maman s'il vous plaît. Maman awate. Songo nga bana ole nil bana. Maman aiza. Oh, oyiba pele suna ye. C'est ma copine. Ah, copine na yo. Non, mais maman s'il vous plaît. Yaya, yo qui au fan na maman. Zone en place au fan. Pardon s'il vous plaît madame. Eza agence Cassité. Mais Cassi agence Bravo j'hésite. Maman s'il vous plaît, zone en place au fan pardon. Eza agence, ça va passer au colino kende. Fandanan. Fandanan, yé pas yo zo colina yé maman. Fandanan.
Maman, ma belle Luna. Bon, vous allez bien? Vous avez bien des points? Bon, nous c'est bébé. Moi, le bébé pas bon. Non, comprendre te. Situation ils arrivent dans le plateau, oui, non, il va. Vous avez battu. Bon, à les agences, bravo Jésus. Bien, agence ça vous voyez bah Moussa non Moussa Moussalani. Yo bio belé ndeni. Ah, puis petit quartier. Puis petit quartier. Tu vois yo binenge yo kanisa ki. Moi non ma c'est no li papa. Asa yo nini kasawa to betali solo. Net comme nini. Moi je me suis obéi à misa. On sait qu'il y a taille, na gisu kwanse. On sait qu'il y a taille. Chi, oui. Problème on les amis. Te na tuni okaka likam. Yo bebe collier ça déjà. Collier mkolo collier on a fandi. Est-ce que vous bien nani? Ah, OK, d'accord. Les petits. Papa Eric. PC colline elle est 8 max. PC. Colline elle est 8 max ezaki. Makamu nyonso yo salaki. Yebani déjà. Yo, on va. Non le belayoti. Non le belayo. Ouais bien dit là. Pour ça on va aventure te. Non ça non ba aventure te faut to ça la sous aventure na yoté. To ça la sous aventure te. Era ba aventure de avuter les cas déjà. Les cas. Papa, nabi PC colline elle est 8 max. Yo elo ni yo za ngwe o pesa. Nga kimona mbo. Nga le petit na kimona mbo. Ngai. Nga kimona mbo. Yo c'est escroc. Obenga escroc. Wala ça peut musa. Yo est que le qui c'est pas nangati. Yo. Yo. Maman, nini awa. Non, zana kimia. Mama, Grimace, nalinga wa grimace te. Mama zani nango. Nalinga grimace te. Toebani. Sur mama zani. Oh, mama toebani. Mama, bongo cause l'angolaise nini. Des fois ça me sauvage. Et sali nini. Na biboy songo betaye obimili bando ko betaye kuna. Hein? Non, s'il vous plaît. Te fanda. D'accord. Te zana kimia na maman, s'il vous plaît. Cause l'angolaise, bangolaise ne ba cause chou ne zani. Cause l'angolaise qui muibi wana. Hein? Ya ki muibi to sola te. S'il vous plaît. Ngato sola te muizi. Maman, maman, s'il vous plaît. Oh, maman, zana kimia. Muizi. Kasi yana bibo yo c'est là nanu maman oroloba. Et que problème était? Maman, bon maman. Oh. Mais ce qui yesa yote au lobby. Maman. Maman, Angola mozo banga na fani na sala Angola 5 ans. Nga fa na Angola na sala 5 ans na Luanda. Ah maman. Zana kimia. Nga so ebi ngatinga na ko se présenter. Zana kimia. Ya pas prêter. Nga imo je fais 5 ans. 5 ans. 5 ans et l'ongio na Luanda ba yebi yango 5 ans. Fa la kimia maman. Hein? Oh. Bon les petits là-bas. Alinga lugo waluwanga na ngala minicho. Nga zesko. Nga ipeni na zana zesko. Non yo loba no ka papa. Oba yo ça a besoin de son balite. Mais oui, les petits kolobano elote. Ko se justifier les sous-soutés. Dada, nipa makutangu. Mbongo na nga oza na ngopesa. Ngana yebise ko te bisika mbongo. Mama e ba jinu nyusu si na yebi pesa mbongo. Pesa nga mbongo. Oza mabe na décret nini bino bakino bosa ko mubezwe nini pe bakino bosa ko mubaye kwa na sali nini mbongo na passe. Maman, yako continuité, yem nanda angolaise. Hein? Tika so yeba kite s'il plaît. Pesa nga mbongo. C'est là. Pesa. C'est là nan maman. Maman s'il plaît. Maman. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ya fanda. Ya fanda maman. Fanda, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame, fanda. Maman. Maman, s'il vous plaît. Te ba finga kamutu shege.
Maman. Mbongo nango opesa. Papa, ndoko te makambo. Opesa ngambo, afana bima. OK, ça la kimia. Maman. Maman, troublete. C'est yaluki troublete. Yo pesa mobalite. Le ba malamo li kabangote papa. So lukana sambwisa na mincho te nako sambwisa yo na ebisu. Papa. Na lobi yo loba. Emamba osambwisa. Ngabima na odi. Lunoko mubai. Na tuna yo. Mutu mubai, anoko acha do. Papa s'il plaît. Papa s'il plaît non fana non. Papa limisa na lobela enanu. Pona na ko matide awanga nanga. OK, si. Yo wanga nanga. Ngo banini Yo lunga bima na odi. Ngai na bima na odi. Yo bima na wa. Wanga na. Apa bon marché to kenda na. Ngana ka bon marché. To kenda na hotel. Yo to bima na wa. To wanga na. Yo pesa na mutolute yo. O changa suna chana se. Yo za ma ya no. Boni boy les petits ni. Yo sanga su boni boy. Les petits de mbisa ni. Yo sanga su boni boy. Sko banda wanga na ngati. Luna. Banda wanga na ngati. Pardon s'il plaît papa fana. Tina niveau wana kwani ni na. Olanda makambo waloba. Maman. Nini? Papa. Bon, ngaba ngamo etali ngai te. Namolo kwa namolo kwa bokomo sambusa nde réputation na ngai. Nako sepela suzoba aussi. Non maman. Te. Namolo kwa bokomo sambusa nde réputation na ngai. Eza ni. Non maman. Yo manga wa. Maman. Maman si. Continue ko wa. Réputation na manga. Maman. Omitalaka. Maman, tout le monde ozo senga pardon. Pardon. On a senga pardon zayote. Ngai. Oui, tout senga ozo pardon. Sengi pardon côté. Maman, bon, wala makambo na intimité na yo. Tem. Ngaba na sepelate. Na sepelate. Pardon. Elo ni bobengela ngapi a. Sikia haya banduku sikia haya. Problème pesate. Ni nango yaya. Ni nango. Ni nango. Bien yo bien les petits na obanga. Bien yo na les petits na obanga bino. Oni na oboy. Ni nango pe. Yo bingate. Maman, OK. Tia. O luka mbongo nao. Na sens ni. En plus pen, o mona nga boy nao. Nga bando tekelo bilo yo fandi kuna este. Nga bando tekelo bilo. O boni boy. Maman, mais kaisa na nuti. Te papa. Yanga to arranger likambo. Pardon, na peso micro na. Non, s'il plaît. Te na peso ba micro na. Ah ndebo sambusa ndengai. Maman, to sambusa. Non. Oye bi souffrance nga na mona pona oteka bilo ka mwa so. Adi referenga nini? Bénéfice on ninga na zwaka. So ya zwa $1 nga zwa combien? Ou bien zwa $2 nga zwa combien? Boni boy. Na ndo tekela nga na boy na. Mais na boy na. Na boy na. Azan ndeko na yo. Ya mosi. Oyeba kena la tigresse. Oselote. Oyeba kena la tigresse. Osalelo. Omoni yo. Obima. Bona bima. Obima. So ba soda ba obatela yo, ba batela yo. Yo tambola likolo, yo tambola likolo yo oyeba. Yo sabu singa libosa télévision. Oyeba ngai. Mama osala ki yango ndozo. Merci. Maman. Na ebité to loba nini? Na likambo na ebité. Yo zo fande pa na e? Oui papa. Niko kwake. Les petits. Omoni. Merci d'abord pour le courage na yo. Merci. Yami Balé aussi. On a un banayo. Omoni koza kipid. Et même à la makambo. Ba te belé le à cause de la kosa mbongo. Nzamba exposa bango. Oh zato ganté comme po mpona mbongo. Po za yango te. Et po lokola bango baza yango ngape na koma yango pona mbongo. Vous voyez? Ba retomber, to benga ba retomber. Mais nzamba lingyo, hein? Amen. OK. Maman Naomi, na yebi ke momoni ko traité ba kino. Na ba kinoise mais muto asali makambo ce n'est pas une kinoise, hein? Yo mona mboka o ba infiltrer basé belé. Papa. Et là on a un ndimaki opesa ngambo. Siki na suka opesa ngambo. Mama, po yo ndimaki opesa ngambo. Non. Ndimaki opesa ngambo. Mama. Na mena c'était pour ça na komi pa na e. Akoluka double. Yo ndimaki opesa ngambo. On va. Non maman, voilà mabanga na bino mi balé ona tambo bimpesa na kita bo mi yebana au mona na Facebook na yote, au mona na WhatsApp na yote. Tu n'as jamais envoyé quelque chose chez moi? Non. Mutabeng sagi bino po yo ka secret. Yoana. Ezangate.
Bande wala ntokom na suka notre émission. Omoni ko sunga bat ne eranda bat mabe, omoni yango. En tout cas, conseil gratuit. Muna mutazu conseil nae. Yesu masia pa mola biso. Merci beaucoup. Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Ah, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 30D, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, Thomas Fabien Pouy, prophète Eric Kassongo, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amneni, t'as la trône ya ba marié, à table ya boui. Oh, t'as la ba verre na biso, verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya maï ezali. Et pas na biso, ba pesa un champagne na verre à maï parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, mais événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na nyonso to. Parce que tous merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Et tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon père est au bout de ta tête, il est en train de faire un peu et là, on y a aussi tout ça, la nuit, on a tout ça, on a Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.